Magazi Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Magazi Kinshasa na biso eleki partout Vous quittez vous kaka Kinshasa na biso eleki partout KNB Kinshasa na biso eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala yo raté ya on a bien yo Jima mokende umela bana kin ke bana jago zapé so kuta nango KNB KNB tellement Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zapé te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mon collègue là, mon abalantineur, c'est un magazine KNB Bozo Lembate. Qu'on peut s'habiller dans la vraie réalité à vie à Kinshasa. Tout pour l'édition de BC, mon collègue là, on a parlementaire debout, il y a Tiangou na quartier A. Balobeli rencontre, il y a président, il y a cour constitutionnelle, Benal Luambana, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Magazine Kinshasa na biso. Président, il y a cour constitutionnelle avec Okutanana numéro 1, moi Namboka Félix Tshisekedi, président de la République. Et là qui pour mener sur enquête, tu as Okutanana fara à Sololana et a posé des questions par rapport à Barimer. Et maintenant, selon notre analyse à nous, c'est que nos bango, bazana pour ça contribuer na makambo au président Lobaki na moment campagne n'a été. Maintenant, ils sont là, ne peuvent pas détruire. Pour passer là que nos mandats n'a une partie. Il y a un mandat est ressurté. Et en tant que garant de la nation, il y a un yémo qui est sur terrain. À Bengissi Bango, pour qu'il puisse lui fournir des explications. Et puis, ça fait la honte. Cour constitutionnelle de la RDC, Cour constitutionnelle à pays, vous parvenez de nous dire que non, Babylone connaît Salamaki suite aux erreurs matérielles. Ce n'est pas normal. Ils sont corrompus. Vous comprenez? Ils sont corrompus. Maintenant, tellement que le chef de l'État est expert, à Yebi qui est qui. Et Yango Moni a convoqué Kibango, il devrait venir pour leur parler en face. Tout d'abord, pour féliciter notre chef de l'État, la Nengue a eu l'engagement en tant que garant de la nation. Pour Babimbo, quand on est là, papa ndem ta trouver la solution. Alors, Nengue Zawa, Bisso, député parlementaire debout, il y a Tchang, précisément le terrain à Bouddha. Au sein de la chef de l'État, tu peux ces chances à sa disposition. Bazo ba député nous sommes invalidés qui bango. Bazo ngi sabango dans l'Assemblée nationale. Oh ba kataki bango, ba tira ne ba kataki bango. Parce que nous sommes tous les hommes même désordre. Ba linimbo ke pe la moto pour va le baquer non, il dépasse la zone pouvoir naé a échoué. Ezali eloko ba préparer ki yango pour ba casser plein IDPS. Problème il y a le peuple d'abord. Il y a un homme de pèse en haut, monter ma moto. Dans 180 jours, il y a un chef d'État social. Il y a un pèse en haut, moto pour pas contre la désordre de Babandi de Sala. Quand tu s'appelles Makasi Papa, Bisso, tu ultimo sika. Tu ultimo sika, tu moni bapasi ba corruption comme ma bato en désordre justice et ça les matin. Alors les lots, tu du moins namboka oyo akoko telemela oyo alinga longo biso na boumbu na ko boma bato en désordre. Na justice est banda sala musala. Mais tu regretter Makasi pona komona ke ezala bango na mususu bato mitema mabe balingi bazongisa isusu mboka na libulu oya mabe. Papa nazo ebiso ke to ligne loko wana lisusu te to boyango na moto to boyi corruption ezo salema na kati ya assemblée na kati ya cour constitutionnelle to boyango na motema moko parce que cour na biso toza na respect belé pona cour na biso ezakaka yango moko wana nde ezokamba république mobima na biso toza na respect na yango makasi alors to boyi ba dongolo miso bato mitema mabe o bazolinga ko ridiculiser cour na biso na ko tia ba biloko moko a salité na kati. Bon, c'est l'information que nous avons eu, président de la Cour constitutionnelle a expliqué que
ezaki erreur matérielle biso vraiment ils a passe pour ba député ou ba invalider bangwana bande ça aussi je baza bato ya lamuka mais baza ba congolais toko ina bango te wana eza pe motema mabe oyo biso toko tolérer yango te eza kabale mobo ebetaki na katimini pona ko dévaloriser valeur ya mabe ya coup constitutionnel na biso na kati ya mboka po coup constitutionnel wana ye moko président Félix akuti yango déjà na ba corruption na bango ya mabe na kati wana siko to c'est encore président Félix ala ne la bango c'est que baton se remarquer très bien délai na bango ba pesa ki bango ya kosa ba contacter wana ba respecter yango te ba dépasser délai na wana c'est-à-dire ba dépasser yango ba violer bango ko faut ba démissionner bato wana parce que baza corrupt ba corrompre bango ba violer pe délai ba pesi bango wana po ba zo nini ba so tali kutu ba député o bango ba valider bango c'est so député ba voter wana ba voir Mickey. Maître Marcel Pandouna, Maître Mathieu, va éclaircir opinion sur audience publique au cours constitutionnel et Sengela qui a ça depuis lundi pour une erreur matérielle suite aux invalidations. Il y a des députés nationaux. Question à opposer est un spécifique. Oyo toujours connaître actuellement dans Mboka na biso les lots na niveau il y a cour, il y a haute cour, il y a République démocratique du Congo. En principe, la décision oyo arrêt oyo cour constitutionnel ezwaka haute cour ya République ezwaka ba benga ngo eza ba arrêt unique. Ba décision nyonso oyo ezomaka na mboka sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan judiciaire. Objectif nango ezalaka moko, c'est la paix sociale. C'est la quiétude sociale. Ce qui est décision moko boye ba autorité judiciaire bazui ba se rendre compte que et permettre quiétude socialité et permettre paix socialité, je crois il y a le droit de réviser cela parce que objectif il y a loi il y a décision et ça pour créer paix dans la société. Puis faut pas se rendre compte que ils ont le devoir de dire les droits et les vrais droits. La Cour constitutionnelle ne peut pas revenir sur les décisions OEA lobby déjà. Ça c'est un principe parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Mais toko mo nezana moi brèche moko o loi et fongoli que en cas d'une erreur matérielle Cour constitutionnelle a kozongela pona ko rectifier erreur matérielle. L'erreur matérielle, je vous donne un exemple d'une erreur matérielle. Nous sommes devant le tribunal de grande instance. Vous avez saisi le tribunal pour une affaire de 200 000 francs. Au lieu que le tribunal puisse vous accorder 200 000 francs, il vous accorde 20 000 francs. C'est une erreur matérielle qui nécessite une rectification. Vous comprenez? Mais dans le cas sous examen, erreur matérielle parce que la loi électorale les a le chiffre. Et cause on a député Moko, ton candidat député qui va tellement ébélé. À cause de 5 000 fois, nous sommes sur 7 000 fois. Mais ce qui y a des erreurs matérielles, on a sur 4 000 fois à l'équité, ou sur 5 000 fois à l'équité, pour continuer la zongela pour que on a 5 000 fois à l'équité. C'est ça qu'on appelle une erreur matérielle. Coordonnateur et à mobilisation AR et à parti politique ensemble pour le changement a confirmé l'annulation et arrivé à Moïse Katumbi na Kinshasa où il y a le 22 juin suite il y a plusieurs annulations il y a un voyage na Goma. Magazine. D'abord, M. Francis Kalombo Azali, porte-parole personnel et Aprida Moïse Katumbi. Donc, ce qui a passé information, c'est qu'ils sont solo. Yami Balé n'a confirmé en gros qu'ils sont solo parce que dans le programme, il y a Aprida Moïse Katumbi après arriver dans la ville à Lumbashi, il était question à ça la safari. Ndenge moko à Sepela Kiabenga na ba province ya République. Et ko sala ke matanga ya kokunda fait
le docteur Etienne Tshisekedi eko intervenir nde a repousser qui programme sima ya enterrement na ye nde calendrier bimake il fallait ko banda na Goma. Il s'est fait que il fallait akoma na Goma na date wana ya le 10 azwaki autorisation ya atterrissage te na kati ya Goma. Donc comme qui net deuxième fois ba Goma tracé ba comme qui dessus. Raison pour laquelle le col programme naie et puis il tenait à ce que abana ville la Goma et sengeli harmonisation et salama entre bakondia mboka ou baza ko pesa ba autorisation il y a décollage il y a avion pe atterrissage de telle sorte que abanda tourner. Donc en fait ezali na volonté na été ils ont la volonté na été ba raison oyo bazali pe kopekisa et bani penza malamu te. Mais toutefois, nous espérons que cette fois-ci, bato oyo, bazo kambamboka, surtout dans le secteur de l'aviation civile, bakozong sa makasi na bango ke kopekisa un sujet congolais, atambola na mboka na ye, ezali pour respecter la constitution te. Abicho le président et parlementaire debout à l'obéli dialogue Oyo ya pasteur Goubé Martin Fayulu na Jean-Pierre Bemba ezali anticonstitutionnel pour chef de l'État valable Eli Asa déjà en fonction. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana. Oui, batusoy baso senga dialogue, moi je ne comprends pas. La constitution congolaise oyo organisé l'élection en 2006 yango na maboko. Moyena attaquer les bino articles les até ceux qui totangika exposer des motifs. Balobi depuis son indépendance le 30 juin 1960 la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 en 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Ça c'est la constitution expliqué étant que constitution est expliqué oyo banani bakenda ki na accord na dialogue inclusif oyo botaki accord global inclusif ya Pretoria. C'était de Jean-Pierre Bemba. IDPS a été représenté par Martin Fayulu. Mais nous avons dit que depuis 1960, nous avons une crise politique chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des dialogues parce que le peuple est moko. Abanda upona batu dans une élection. Nous avons une élection en 2006. Nous avons une élection en 2011. Les autres ont une élection en 2010 où Félix Tshisekedi a président. Bolingi bobo manyo support des dialogues. Mais il faut être malade. Bato bazo senga dialogue wana ce sont des aventuriers. Peuple congolais, il faut d'abord chercher à identifier le mal. Quel est le mal? Depuis 1965, depuis 1960-65, Mbogeza kende malam. Mais chercher les problèmes à partir de 65, pourquoi le peuple congolais a chercher à identifier les problèmes. Quel est le problème? Et ça, des régimes. Et bon, Mboka, régime à Liboso, tu as un régime, il y a un père. Régime à Mibale, tu as un régime, il y a AFDL. Et régime, on est dirigé dans Banzetete, régime, on est dirigé dans Batu. Est-ce que Batu, non. Baza vivant. Mais Babata Miwap, Babata Mina FCC, Babata Mina Lamuka. C'est ça le problème, peuple, il faut comprendre. Que Batuma Bomi Mboka, depuis la Deuxième République, dans le régime AFDL, Baza na deux plateformes politiques, FCC, na Lamuka. C'est clair. Faites confiance à Félix Tshisekedi. Ce qui Félix Abongisi Mboka c'est que tu as un bureau de parti politique, nyonso, tu as la politique. C'est que ça volonté en Zambé pour ton Nyokamara Libela. Nabitombo tambola lelo to tuni motuna est-ce que ceux qui ont matina mutuka
et c'est obligatoire au pesa bato au kuti na kati ya bisi mbote. Na période ya congé bana babandaka ko kende ko visiter ba différents villages pour na koyeba ba coutume ya ba parents kasi lelo esale makalisusu te boyo kandenge ba parents ba pesi ba réponse na micro na biso. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana. En tout cas penza ezalaki esengo makasi na ntango wana ya komema bana na biso kuna mena lelo lokola mbongo ezomonana na mboka te circulation ya mbongo ekomi pasi tokomema bino ndenge nini bana biso kutu bozosisa baklasse bisika ya kosalela mpe eza te ata bozwi baplace ya kosala mbongo eza te nde likambo ka ezoboma mbongo nde ezangi mbele bana biso foto mema na bino na bakote mosusu mpo bomona boyeba ndenge mokili ezali bana na bisika mpo na nini a partir ya makambo mabe eya mitema mabe nde toza na bolingo te bolingo nde ezangi eloko nde ezobebisa biso yango wana mbongo nakokoza na 100 francs ona somba loso na lesa bana nakende komema ngo kuna ozomona teke possibilité pe zozala te po bambongo eza te mboka ebeba na kala vie ezalaki bien mais pona lelo misala nyonso ekufa donc naki ndoki na misala nyonso ebeba yango monde tokoma na difficulté ka misala nde tosalaka bambongo eza so na circulation te sikoyo ye para kozwa mbongo wape mema mwana na vacances circulation donc mobulu ndenge azalaki akala na ndenge lelo difere ezali adhérer à la mutuelle de santé bonnes œuvres aux soins de santé à partir de $5 par mois et abonnement. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois ya paba. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, examen à laboratoire et à contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins et bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, église ainsi que par responsable fidèle, par école ainsi que par responsable, par enseignant, par élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Il y a motard, il y a chauffeur, il y a receveur, il y a TKK. Ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso. Ils ont ouvert dans la maintenance. Ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit il y a consultation. Ils ont la consultation pas un généraliste, pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, comme on a eu. Aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça examen nyonso en souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au biki si libota na yo ou éviter ba dépenses improvisées pe aux 8 contrats il y a ba soins il y a qualité. Pour la information nyonso les canaux sièges et mutuelle de santé bonnes œuvres na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil Soki Okiti na entrée à Petro Congo aux juste droite na yo première avenue ACP et Sikanini Okotuna Joa Medical Center topé au Bengi na 097 77 26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki.
Jessica Joyce ezalaki présenté na semaine française epai ya bandeko ya Beltesco Bolanda. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Beltesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na ye azali na café kitoko babengi café Africa Chose. Café Africa Chose ezali café oyo ezali instantané euti na mboka Brésil oyo café oyo ezali ko soulager ba mibali oyo babengi mibali ya solo solo. Donc mobali ya solo solo esingolo mela café Africa Chose oyo ngo ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo za na yango. Donc na tongo omeli café na Africa Chose, na bureau omeli café Africa Chose, on na ba climatiseur ba split ebele na poko so lingola la omeli café Africa Chose. Et surtout le ko la canne bandi papa responsable kobosana te pa keno mobimba Africa Chose boye ezata lo mingi te osombi yango ochena ndako ofandi na kati ya mesa na ndako obandi kolanda kan kitoko elongo na café Africa Chose ya Beltesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozongi penza mobali ya solo solo yo papa ozalaka na ba ozalaka vraiment na ba faiblesse ebele na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi café kitoko yango babengi café Africa Chose. Tobosani te pe ba journaliste, tobosani pe te ba cameraman, tobosani pe te mutu nyonso oyo azali mobali ya solo solo mais la café kitoko babengi café Africa Chose et que sungayo et que batela yo tango nyonso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba okolala okolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makasi ozala kolemba lemba te okosenga te ba sokolo ma ya moto mais yo moko na café Africa Chose et sokolo tina kati vraiment okokoma vraiment mobali ya solo solo. Saison banda papa maman moboti nyonso tinda bana na yo na Yula Academy pour ayeko la musique culture générale surtout pour na génie en herbe. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité. Yula Academy est un centre d'éducation artistique pour Nabana. Tola Kisarabana, kobeta piano, kobeta guitare, cours ya danse pezali. Moi ba cours ya art autope sarabana, eza moi ebele. Mingi baboti balelaka, bana vacances, bazo sala eloko te, bazo telengana na babalabala. Tolobi ke makambo wana esengeli esila, il faut échanger. Bala na vacances, baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya. Toza na cours ya guitare, toza na cours ya piano, toza na cours ya danse, toza na flûte, toza na dessin pe peinture. Dessin soki mwana oyebi kaza na talent dessinera bien, akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture. Tobakisi pe po na vacances au génie en herbe. Génie en herbe po bana baye ba makambu ebele ba bando sa ba compétition. Tobakisi génie en herbe. Alors, cours topé sa horaire. Et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. So mwana olingo komisa mwana na yo ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87 277 37 otindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya âge na bango te ba musique eza na âge na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Academy na centre culturel Boboto tolakisa bango na vacances oyo lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique tolakisa bango mateya ba information ma ebele ba kozwa sur Congo sur Afrique ba obetela bango génie en herbe et ko sala ke mwana mayele ekola
na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala dès kokomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire so epomboni koza na crédit à SMS te mais oza na ona ba mega wana oke na site ya Yula Academy eza www.yula na 2u Yula Academy yulaacademy.org oke kuna okokota na kati ya ba anglais au mona place mo boy ba komi inscription o cliquer na kati opesi na kati ya liste au mona na fiche wana okomi ba renseignement a mwana nyoso biso tokozwa ba élément na pe na sima tokotindela yo SMS pona opesa yo horaire ya ba cours. Balaron balobeli performance ya Léopard après 2 matchs nuls amical oyo babeta ki na Espagne contre Kenya na Burkina Faso pe ba souhaiter ba bonne chance na Léopard Mobimba pour na match oyo bakobeta le 22 na Uganda na Coupe d'Afrique na Égypte. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki match a pété za la raté net match na babeta ki amical wana ba joueur pena babeta ki bien té ebeteli na bango pena eza pena bien té abongisa a renforcer pe l'équipe pour équipe ça bien pour match a mukeza la raté ba match derrière wana dato bandi ba match wana dato bandi ndeti match au soda na maboko ngwana ta ba joueur pena baza trop kilo ba pena trop kilo makasi et là on sait na bango ba bonne chance belé 4 jours aussi la bango ba maboko fonga matoyebi ke 3 points et puis ça mananga ngala musicien papa ngala joueur te mais ni rater ba match wana ba ni après hein ba match de les gars qui il benge vraiment milliers na biso non fa bongisa ngwa ça bongisa milliers to loto zuma lo ko to lo tozwa bon o to ko ba ka no faut soutenir ba ambassadeur na biso pour vraiment to tina makambo ekili kina mboka donc vraiment to la karamboka mabete donc il faut ça honneur pena mingi pesa biso ba congolais pour moni Congo ça comment makasi mais jamais trop za nsima ba mususu et tout donc to pesa na makasi pa Florent Ibenge ba moyen sto za vraiment acquise quoi pour asa musala ndenge sengeli pour ma mboka biso vraiment toujours vraiment que donc toi va jouer toi dans le besoin vraiment entraîneur sélectionner en mboka pour ceux qui me ça bien bah je vais ça fait bien trop condamné Ibenge té pour mettre équipe ça ils m'ont nous sélectionneur à benga bango taille par rapport à performance les joueurs au bimiseki yango tozo talent na résultat on a quand on a match amical mutako se donner 600% to banga ba blessé mutako za ba normalique pour longo des mois ba joueur embrayera déjà entraîneur déjà mais toi aussi quand tu peux savoir la chance tu regretter par rapport à ba joueur misusu à ça le championnat bien à poto de va sélectionner ndeti ranti mbula to que Dieu merci ndongala to moni bolingi va sélectionner admina debi aza remplaçant Bokan mais joueur abeti na performance bien au sélectionner te yemo mtayebi o yemo asala ku Boxeur congolais Junior Ilunga Makabu Abimi champion du monde. Il y a WBC abattant le Russie Dimitri Mokoloya dimanche 13 juin 2019 a gagné na 5 rounds par KO. Pe a sali fierté ya ba congolais nyonso surtout ba boxeur ya mboka na biso. Ozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka na yango bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa oyo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso.
magazine Kinshasa na biso.